le monde fallait aller tout le monde à Ira Bongo. Alors moi malgré tout travail n'étant mon qui mais travail mambo ça nécessaire. Soit qui va dire on est en concert, n'engue batasima va beta au monde n'engue mana disque. Ah mais si au biso nyos na TV, na bato ba tala biso na TV, ba yebika ke fali na concert pena za la non, voilà pour va fali par rapport à Koyema. Il est là ça que avant ma patronne, ça y a allé sur la répéter, à épier la question na ina na ba fa na ma ba na ba ça ma la mutu no dinga. Au moins on est dans ce qui d'abord. Mais ba musicien là par travailler en fonction ni il va dire aux orchestres ba tout na yé ba on a ba tchang tout. Ba travailler à la ligne na ko de on et au moment que moi et m'a dit ça un niveau et tout. Oreille musicale. Donc bazar orchestre moi blague de kuna ni la côté mais là on comprend bien. So orchestre ça bon pas fait quoi. Tout le monde na TV au bando loba makambo ya kisi sur ya plan musical au comment loba makambo ya kisi mais au kika ko loba makambo ya kisi yango mbala moko obanina no pas fali oleki parce que si on est comprendre que obeti pe ba misie mususu olitengi ba robino ba misie belé obeti beti mais pourquoi que obandaki kisi pana ba musicien wana te oyeka ko lobango pa fali ozaki na poso diembela succès kaka ya fali po batu batalo na internet po nini sala ki opena oto batindaki opa mutu mo bo songolo Charlie moni surtout lobia ya kuma mabe au monde ya kuma mabe mais moi le ba vérité un homme fallait si ça vous plaît ça m'a il va miser les mots on va na succès faut on appelle ça au monde ça va plus on va mensonge fallait na succès on peut ça me tout pour pas miser na yé moni barbani ba éducation à moi na éducation ba o ba pas moi na bimina ndela ni tout se comporter ba que ba parole ba éduquer bien c'est ba parole ba bien éduquer fali moko ala na succès ba mise ba na succès yo bi mutango nda fali obi muto mo be de la mu fali nda ni ba be ta na ba fali bongo no yebi ete bongo na obi ba te bele ba na obi no te même si ba chanter on te bi ba muto et obi muto ba binga bolo ya moi pour ma carrière et à faire la biso filé. Ils ont ailleurs une vérité maintenant il m'a caché vérité mon pour muni. T'as non non ben. Pourquoi t'as là partout? Mon filé. Ada père dans la banne, ada pena na entreprise na yo za orchestre na yo donc beaucoup là-bas, on peut pas beaucoup là-bas. Donc ils ont l'importance mon côté au que on ça les aime qui m'a bétan il y a au kweya. Si maman bimba ya kweya. Obi que soya kweya ba chômer un peu ba okoma. Ba famille ba dona pe ba okoma oui. Surtout mon tout monde ko ozoya ko cacher vérité. Pour se périsser ya ba kelo que ça te met tant pour éviter vérité ça. Aska est vérité. Un jour aska on a volé na TV soit l'église mais on autant on tomber là. Alors c'est un gars filé par là. Pas hier ni maman. Vous comprenez? Hier ni maman on est surtout dans le baquet. Boti kaya sa maman na ye. Kwa dans la banane na zo lesa dans la bat na zo beaucoup. Na ye mo bibi na finalement sous le roi mutu est un problème. Alors quand ça le papa bien. Il a filé mutu est un problème parce que autour les commissions autour le baquet ça non bon côté. Qualité mutu est un problème. Bozaki nango soki ndeti orchestre ezo bimisa album auto bozana concert mo ba condition ezaki ndenge nini? Bon là ce que ça dépend orchestre. To bandi non pas fali. Bon pas fali, moi pas fali non ba ça ba kisi na ba on soit ba ça ba kisi na ba on to ça na ba go. Bon là ba ta biro ba wana mutu nde so na lo kuna yebi ke. Na ko ça le logo tu na ça le logo ni tinwa la ga ba beta concert. Si maman cité, on va dire logo boité. Donc qui m'a on a moulaté, on dit à m'a quitté au monde. Sur la tout du conseil au premier pembé il y a qui nous. Malabo on est dans la donc nous dans la façon au milieu de la caravane, au jus guitare na yo bando, au quotidien on a la peau. Il y a soit ba moto ya sika tant on ça tout le monde
okoti on a la bonne ligne mais temple ngala biso to akina mais to wana bana mettre spirituel on attend na yo ko chama temple ko bidi ana bita ko la santo na temple et bino akabosia bana koconfie yo makambo na ye po ezalaki makambo spirituel oyeba banganga na ye oyeba makambo nini nyonso tu mona lobo oyo po baministre bele baza na Congo baministre balongwa mpe bele baza na Congo même baseme sente bayedi yango même bamignon tempo na Afrique du Sud ayedi yango baministre bele bayedi yango même chanter lo baza na Côte d'Ivoire ayedi yango biso ntango toye na kuti orchestre ezalaki na mwa badepart ebele baministre bango bengi baministre nabendi seme sente nabendi bachanteur nabendi bato orchestre ezomix ta bamoni mpe fort wana na ndebe na banga procès sulie apesi confesse comme penaki ndeta po ndula inter ndeni diske inter ezoya papapapa ndani oyebi mutu moko ete bakote na bino ate kote to batravaille wasiko nakomata sesiko bato na ngai batravaille danse te batravaille danse mbete batravaille danse maman naloba nakozela na ngai ye te po eza nango bafudaninga mpe te omona mbete batravaille danse okosamba eske ozabela sire babi yakozala sire oyo etikala bango bayebi nde basolola bamamu na bango wana bato batravaille danse eza bato ya banganga to mais oui nganga mpona yango batravaille de paster moi bato oyo bazokoma carrière ya frère na biso file eza bango ayeli vérité mazolinga sacache vérité moko bokomoni tailongo naloba bokata mpena corruption moni file aza mpe yango aza na bana aza mpe na entreprise na ye oyo eza orchestre na ye azobokola bango mpe bango babokola bana na bango donc eza na importance moko te oyo osalela ye motema mabe ntango ya kokweya nsima mobimba ekweya obike so ya kwei bachomere mpe bakokoma bafamille ya bato wana mpe bakolima surtout mutu moko ozoya kokashe vérité mpo osepelisa ye ayeba keloko eza te mais ntango oyebi ke vérité ezali aske ayebi vérité un jour aske anga kolekaka na tv soit na église moko botanga kotubela akosengaka file pardon po ayebi makambo ocomprendre ayebi makambo wana siko ntango nalobake botika ye asala makambo na ye po aza na bana nde azolesa aza na bato na ye azobokola na ye moko pipi na filongo osusu lokwa motu eza na problème ayokanisa lokola papa bina file moto eza na problème parce que aotoleka émission aotolobaka eza nango bongo te kasi te motu eza na problème bonjour na bandeko nyonso to balandaka biso na Greco TV bape bakolanda biso epai ya Dibanza TV baoyo bomesana kolanda bemission oyo bomesana kofanda na batele na bino namoni papa moko boye asilisi yaya moko boye asilisi kosala mosala azwi mwa pose na ye na échafaudage azwi mwa pose na ye na préparation de commande apemi ake na kiti na ye asimbi telefone na bando otala émission oyo nalingi oretenir eloko moko émission oyo eza tellement fort émission oyo eza makasi landango mpena ntina suka merci na yo Chris le vrai masana nga moko ye moto aréalise biso Chris le vrai akomi réalisateur donc bopese chance kota baréalisateur merci beaucoup na baoyo nyonso to bozo soutenir biso bozo partager bozo tika bacommentaire merci na yo Boss Keita merci na yo Herman R9 merci na yo na apôtre Moïse merci na mère Bénédicte motema apôtre Moïse merci na bandeko surtout merci na yo pire petit na nga kati Inelka, merci na Véronica partir à Suède. Merci na yo Véronica utayi kozala à Paris, utayi lekaba bon séjour à Paris na anniversaire ya ndeko na yo ya mwasi. Merci. Lelo na yambela bino artiste moko oyo ke
aopesa makambo vraiment aza artiste moko boutai kolanda ye na epai ya ndeko na biso oyo nabengaka grand prêtre David Mombele boutai kolanda mission na ye alobaki makambo tellement ebele alobaki makambo moko tellement important nga pe nalalaki te sengai ki fona kutana na ye na solola na ye to yoka makambo oyo etikali makambo mosusu oyo azwaki opportunité ya koloba ngo te donc nazokotela bino déjà invité na ngai na kombo ya les grands solistes les grands solistes Darcy Boni père. Ouais Charlie, ça va? Boni santé. Santé pepele ka ni momo. Nga kutu nabanga makasi nabangi parce que pour ça moi micro s'il te plaît. Ouais. Nabangi parce que ndenge namoni ndenge olobaki bamakambo na TV nakanisi erreur peut-être kozala suna bo moita éternel aza moberger bosiko nga pena na kobanga nini omoni so ebi place osimbama ozala na baassurance moko boye nga siko nasimbami pa maître ya spiritualité nyonso Jésus Christ donc po moto oyo omeka ngai il faut ozala na nguya mona éviter donc c'est impossible déjà par Jésus. Mais à part ça santé ça va l'activité elle ira bien? Ouais nous elle ira bien ça sa grâce ne vieux continuer toujours. En tout cas ndenge bomondi tozwana na ye moko les grands solistes nalingaki peut-être nayebi ki sur les cas déjà epa ndeko na biso David Mombele olobaki da moi selon parcours na yo mais nalingai na sala moi récapitulation na to comprendre moi ndambo ya oyo salaka parce que tomoni obeta na groupe moko ya munene na Congo mais avant banda kuna obandaki musique nona no wapi? Ouais merci nga bandi musique na quartier ndeza Radi ya l'église nde zara na comme koluka na mata niveau mais ko ya pas président Alain Dibaya on appelle si mbote kota za après na pas ko skola na pas linzinga nkuvu na pas leader Bakunga Jino Bakunga après na yo ya pas Jos Jena quand on pas Jos Jena ndi na équipe pas président Robino na longwe na yo ya pas Bill Clinton Sengo Kudi Bende. Ouais. Et après, il y a pas pile. Tant on a l'ongoué par Robino, et n'est pas fallu. Ah, ok. Oui, tant l'ongoué pas fallu. Mais si quoi, il y a pas Bobby Ronaldinho qui chantait, il y a King Kester. Il y a King Kester, ouais. Ouais, King Kester est miné. Tu travailles dans le Boutiayo qui est dans la maison mère, on a eu pas Bill. Tant on a l'ongoué pas Bill, il y a pas. Pas qu'à bosser. Ce qu'on a dit, pas qu'à bosser. Un mois, on a fait un risque matadien. On n'a pas fait. Ah, ok. Risque matadien. On n'a pas bien chante. Empire, Bakou, bien chante. On n'a pas bien rédit. Veba la kan au tsobeta na Bataclan ouais. Vraiment félicitations à yé. Félicitations à Veba la kan au tsobeta na Bataclan. Moi ba wana ba toyo. To sambela pour la bango nzamba pesa bango vie. Po ayemba banzembu na ba parole à kilo etikala yango mona moyen alekeza te donc exemple tu nzela mo biso ba jeune to landa po to komika ka sanze na yemba nzembu mo boye so esali succès na mona comme jo ande ba yemba nzembu oyo ata ko leka me banzembu etikali ozo mona ba vie mo boye fo ba mona ba ve croître ko amani nzambe fa pesa ba vie mla ya ni ne sala ko leka pa vie quadrature déjà le but comme on a mais ve quoi dans le monde et puis on a mystique bien dans mama mystique maestro ya bosala to mo ko beta na orchestre tu na bato babeta na orchestre na ba webso ke ve wana ana mayele ya musique makasi a pe na niveau ya likolo c'est que se rapprocher que ozalaki na niveau ya vie quadrature to niveau na na ser na niveau ya lito yo fungama mingi pas fali ozomona. Ah, ok. Je comprendre que il a interprété ma bien, il faut pas bandi là. Papa fallait moi il fallait là tout le monde a ira bongo. Alors moi malgré tout travail n'état manqué mais travail mambo ça nécessaire. So qui ba dire na concert ndenge badasima babeta ko mona ndenge mona disque. Ah mais si on biso nyosto na télé na bato ba tala biso na TV ba yebika ke fali na concert pena za la non, wana bozolo ba fali par rapport ya koyemba. Ah, ok. Ngela sake
a répété a comme patron aya ne soupe na ba répéter a ebika question na ina na ba fan na ba na ba ça makamutu no linga o mon ende tant ce qui t'a pas mais ba musicien na ba travailler en fonction de ninge ba biki o orchestre ba so na yedi ba longa ba cha mutu musu travailler à dire na cause de et à vous moquer ce moment et matissa un niveau ya litoi oreille musicale au monde donc baza orchestre moi blague ite kunende bina côté na kenda comprendre bina so orchestre ça bon pas fait quoi au monde musique tomoni oleki na TV obandi oloba makambo ya kisi sur ya plan musical okoma oloba makambo ya kisi mais okika koloba makambo ya kisi yango mbala moko obandi nano pas fali oleki parce que sikoyo naye kocomprendre ke obeti mpe bamisie mosusu olitengi barobino bamisie ebele obeti mais pourquoi ke obandaki kisi mpa bamusicien wana te oyeka koloba ngo mpa fali ozalaki na mposo odiembela succès kaka ya fali mpo bato batala na internet mpo nini esalaki yo mpenza to batindaki yo mpa motu moko boye songolo Charlie omoni so tolobi ya koma mabe omona ya koma mabe mais nga loba vérité un homme fali succès ko pesa ngai ba ministre le mono ba na succès te faut na pesa ba ngo omona eza ba blomo eza ba mensonge fali na succès ko pesa mutu te po ba ministre na ye moni ba ni ba yeba ke éducation ya mwana éducation ba o ba parents pas mwana bimina nzela ninga zo se comporter ba yeke ba parents ba éduquer bien c'est que ba parents pe ba bien éduquer fali moko azana succès ba ministre ba azana succès te yo bi mutamunda fali obi mutombo betela mu fali munda o beta munda pas fali comme on ebiete o mona obi ba te bele ba azana obi ba te même si ba chanter obi ba monter est-ce que obi muto ba benga bolo ya oh na ke pomona ke opesa na succès déjà que elo mo boy na ye koloba mamba ki to na bandi mamba ki si pas fali non kuna nde etimbi singa ke musique on a yaki koluka musala pona le sa famille na boko la pe baleki ezandenga na yela kité on comprend voilà na zongi siko sima na ke traitement na bi ezandenga na kanisi la kité musique to yo kaka ke kisi mais na vivre ngo pe ke kisi ezala Ozomo. Mais tant la bandane c'est pas Josie J n'a pas banane na wana ba orchestre go simba kizi na ba mo non ba na ba orchestre ba na ba siksa grave maman bana ba kisi pour ne pas Robino atikala jamais on tinda muntu qui simba kizi atikala jamais pour bête la muntu il faut se protéger mais il peut falloir atinda kyoto que simba kisi za ki volonté na comment est-ce qu'on pas fallait tindi tembe makambo zo ça ma déjà tinda yo déjà que aux amours de là pour pas bête ba flèche tongo midi pour mais yo lobaki place wana so na comprendre fali alobano eloko moko boye soki ko bomaka mpesete ko bomana nini te na kata nani wana ezali loi o eza pona ba ministère nyonso pona ngatena tous les ministères na conscience na ba bien tous les ministères que wana ba bomaka te ba sala voter tant sous président ko yana na ndinga nyama intérieur biga ndeza on eza loi ba ministère nyonso ezali ka pona ngate mais il fallait que l'on tinda mutu te que simba ki si to ninte mais ba réalité okuta na eza lokwa wenge ndeza ki na ka wenge ndeza ki na ka ko beta na wenge il faut ça mutu moko il faut on comprendre il faut ba yimba ba moko so la présence témoin yo ko des ate présence des amis donc il faut un esprit moko boyer et dominer to et kokana na weba c'est ça en tout cas bino moko bolanda boyoka ndenge Darcy Sola zoloba napesi masananga moko ni analyse mutakangi banalise nyonso to moko ni analyse napesi moto ni analyse succès na niveau moko ni analyse andoki yana benga oyo pena so benga bitena so na Macron nalali mutalibo sa benga le Trump oleka Trump nenga za bona to solo na ye alobi mutaleka ni analyse ke ba mambo musala datali pe boina moni ke Trump mutaliki na pesi susu maître Giransa
maître Girens, maître avocat Girens na peso mbote sika ozali CG donc na peso bambote ebele maître Girens na yebi ke kala mingi tokozala na mais obosani Mukuba Kingila Mukuba Ndoi ye moko Hervé merci Ndoi nga na peso mbote tozonga nano na mwa lisolo mwa moke esika tozokende tozokende malembe mais pourquoi déjà par Robin osimbaki kisi te oye na baorchestre wana nyonso tosimbi kisi te nini esalaki osimba kisi te kuna par Robin mais par Robin na ntango okei otrouvango moni Robin na babandela azalaki lokola baorchestre quartier malgré toi banda akomaki kobeta ya mwa banzembo moko azalaki nano lokola orchestre mo ya quartier et là on va comprendre des autres on va comprendre des témoignages tant où orchestre ils ont maté niveau spiritualité peut ils maté aux hommes Robin na minute bon on a évité pour la minute de toyo ka kiti mais c'est vrai c'est moi ba comment venir na top c'est ba yeyo au senti chana no boy chana tala ba o abetaki o nini ogumata ngaba ba siksa salaki fait que niveau spiritualité peut et mataki ce qu'on peut OK na minute na poke beta na orchestre bon tant tout go se retrouver 100 000 solistes ce qu'on peut usala. Donc ça veut dire na musala ko la soliste ezaka te que faut la bon soliste obeta kitoko donc faut la kana kisi eza ba obi ba bon ebele ba beta pe na ba wengana to yoka ba mo pété mon ba to ba lo ba o kisi na nte musala nanu lokuta papa mon so ki na place moko boke ça ni mataka ba avion yaka na poto e voyage kiliki pour bata yoka au monde dans mutu mususu na kolo orchestre ebite mais mutu so ke simba kisi pour freiner kaka titulaire na vanda ye doublé kende to mona pe bo ba doublé ba kenda ba titulaire ba tikala poni ye aza déjà mutu abandi masolo aza tino simba neta mutu pe kisite mais mutu ye na sima nga pe funa kende allez bon to que ne pas fait ba ile au canto simbelo wote c'est l'autre na umela pete mais na simbelo moni viona tant na ba viona ba za bato ozaki na moment marka uspa zaki no et ah wana ngazaki suna bosanité ba 2019 oui ba 2019 mais suko nga na posana ibelo mo yo oza mwana pasteur na musique wana okenda koluka nini pourquoi ko concentrer te ozana papa na bino na église alléluia amen obana kobetela ta papa na église non na regardé ngatikolo ensemble na église après na biso te yo ba ba baati ngatikolo ensemble te yobi tant na zaki mwa mukie to kenda na ba mo ba église de zalaka mais tant na poussani na bandi musique na ke ensemble na église à pasteur Albert Manzala père spirituel na pasteur Albert Manzala église mususu Emmanuel mais kuna na kenda raté au moins to pe la bandi carrière na nga père ya bi de église ne pe na ya te na ça fait madame na nga so pourquoi okina na église à papa te mais non kende soki eloka grave ezali so kaka bakilskil na te papa mais tofanda na mwa esika na ngai mwana na nga mona pasteur peut-être banango ndimela papa te ezalaki te okoma ata pasteur mais quand même faut accompagner mosala papa o peut-être oyebaki ke papa no aza na nzambe te ngazali baba bana ba pasteur da papa ke ya tigel mo ngaya ngala ba ngai na sala la nzambe na minute yo na vision o za ba pesi nga moko ozomo ya mabondela papa bino te mutesali ko bongola mutema peut-être mais nzambe tango déjà pona te pour papa yo singa non makambo nyonso komela mutu nzambe de asala ngo za bongo to soit se oyebaki no ke papa bino azane na nzambe te yango ndo mona yike na kenaka na église ya père te mpona nzambe aza te omoni mpe na biso mpe na nzamba solo mo pena bato batikala na nzamba solo eza pena babango bapaster walesa bapaster voici l'homme bapaster deniles batikala na nzamba solo bapaster maxi na paster daniles mpe mais oui talomoni eloko bino kokomprana te paster deniles parce que Denis a vrai. D'ailleurs expliquer non bah moni tant que tout dans la spiritualité mususu. Oza na ministre yo ta la petit ba pasteur ni pe ba vrai et puis que o ba na cannabis au pe.
Moi, pasteur Denis Les, alors, mambo est vrai. À ça, la paix, mambo est vrai. Au moins, même si Jésus a commis devant mon foot ici, pas. Mais là, il y a des bonnes. Ouais. Si pour pas te les c'est ni bango les gars pas les gars faut foutre pas. Ouais. Jésus a sengi mbongo pas moye ko ni mbongo pour apporter mbongo. Atuni batu ozani eza mbongo ozana elongi nzambe te eza na longi na ya kaisala alobi bien ya kaisala bo pesa na kaisala ya nzambe ngela sani soki azana nzambe akoka pe ko yana ba aveugle bango leki. Mais tellement qu'il mission mon bande pour enseigner batu a ata ça batu nini o eza nzoto il faut traiter on nzoto o eza mon livre il faut traiter on mon livre ezate ke mutaya fingi papa na la beti papa na lobeli papa no mabe yo za ki pasteur oye o bami côté na mon livre non nga beta na oye malgré tout pasteur akiti bible la ndako na yo luka yo to beta ni makofi to kundi o comprend to buli ya mo mo so ke loin au monde même si Jésus a dit tant à la tinzoto atika kinzoto alata keza na ba faiblesse omo ayo ka pasi alle la pelo banzambe on dit no tedo so na ayo ka pe pasi tant la za ka kufi ozomo ouais tant de niles asala ka para nzoto batu bazo juger ndo en bible zo pe ki ça va juger ba sala nzambe alobi ye mo ko juger ba sala na ye. Mais au moins, on va dire que juger de Nines, mais peut-être que juger Mambo, oh, bah, on a quand même. Et là, on dit que c'est Mambo, ça là, on va se faire dans papa, pasteur, aux autres, on a barre, on a mère, non, mais est-ce que Jésus a dit Jésus. Moni, on a la chrétien, mais la côté sur la version sous Bible, il faut rien, donc il faut rien. Amela ratoki masanga langwaka ala bawalo qualifié ivron donc mtu amela masanga langwaka uzomo ouais mtu amela masanga langwaka pe Jésus il a afinga mundala lokola aloka nyamoni mara bazo tsa nzo na wele avec ça le mona jeta finga mtu moko bwa lokola nyama songolo Jésus côté azobeta batu Jésus aye a komisi mai vino pe batu balobi ke vino o eleki vino o to melaka bandakala c'est que ça y a nengeni wana bor vino za basika wana bor pasteur terminator so akanga mina bor wana pasteur terminator pesa ya nzambe te pasteur terminator za pasteur te wana za ba comédie ça là ya za lo ba dite ya kanga ba sala ba comédie na bango wana c'est le comédie na bango mais pasteur Denis a za vrai prophète omoni asala par nzoto moni mutu akosala mutu oyo alinga nzambe moko alobike basen baza te na mokili mutu aza parfait na mokili aza te Jésus moko ayebisa bato bongo c'est que mutu aza oyo azake asumukaka te aza te tosumukaka même si na bapense omoni nzambe ntango atikeli deninesi nzoto wana ebike nzoto wana ifo esala mosala nango mpe boyeboye atracela yango deja nzela aboyaka nde kozala hypocrite ndeti bapaster mosusu boya apesa bino aparence mosusu na kuzu amelaka masanga kuzu bango na bavideo na bango ya limité na bango ezobimaka ozomona mais omona ya bato mosusu eza te ye akendaka na ye atali alcool eza 0% ekolangisa te eza na alcool te apôtre Paul butu azoloba bomela mpe d'alcool mpo na estomac na bino wana verse otelemela te wana nalobi te mpona otinda bato bamela masanga te mais nazoloba makambo oyo eza balogique oyo bato to biso bachrétien tolinga tobuka kote nzoto totikalaka na esprit nzoka nde moto aza esprit ka nzambe omona biso toza bato ti nzambe apesi boye soki ozwi mwana nango osali mabe ata nazalaki paster nazalaki na jeune nabuka jeune yo mpe nango nde oza bozalaki na jeune boye moto ayebwa toboli mwana no liso osala jeune soki orépondre na bacommentaire soki moto aye ozalaki na jeune ozalaki sincère ozalaki na jeune moto aye atoboli mwana no liso yo ozalaki na état de jeune okotika ti mokolo jeune ekesila to okobuka jeune oke wana question natikelongo prophète Brivi nabanzi ye aozela na asisa jeune parce que aza vraiment en tout cas mbote na petit nanga Aurélie Douale mbote epai ozali mon combat mbote epai ezali papa tokota sikoyo na kati ya makambo oyo mpena oyo eza spiritualité oyo mpena nalingaki na comprendre mo makambo na kati na oyo olobaki
ndenge nini osala po ndenge nini okota contact mbala liboso na nganga to po ozwa kisi mpona miziki? Bon, ngazwa kisi mpona miziki te. Quand on a fait un traitement, tout on entend dans la combo de comment banga marambo hein? T'es comment banga marambo papa et mon anit. Oui bah moni ngo comprendre bien si azana ni ndeba comprendre moni ngala simba kisi ite ami ici qui gena za sona ngai. Tant ba betinga ba bana ke traitement ba l'autre tinga bato muto bandeko traitement za kilo kwa père spirituel na bango tout. Alors lo ba moni na mungitwa na des esprits. Esprit ya nzambe na espace ata. Donc il faut dans moko oyo eza soutien na yo. Vous comprenez? Avec le mot que ça, le monde est au Dakar, bah tu me soucies, bah esprit m'a bien côté bah on a d'autres à ça la paix attends tu m'as bêté. Mais esprit mon gars les gars qui écoutent quand avec une distraction moi qui écoute va ni pas comment manipuler vie mon bébé. Il y a un moment où soit tu sembles à ma case, soit aux gens à qui c'est ma case. Ce qu'on va dans notre aller, c'est que nous avons vivre té, nous avons vivre té que nous avons ça soutien conscience c'est ce que il Elio. Et yes you go. Tant moi bah quand on va ça va prier na bango on va ça va prier na bango alors bien malade de ça on a traité tout mais pas coco non pas toi ça ni on va traiter bah ça va prier na bango on va finir guide en pembe bah ça les pyramides bah tu vas bougie tout déjà voilà non on a idée à qui citer oh que ngape na koma so bineni non voilà non tranquille na bikana basali ba prier na bon papa na senti na ke pe na kuten na ba koko na ngai nga moko mais condition za kika ka grand ba fini ka nga na bima na kati na moto poso na bimi esprit tika linzo te kufi ozomo ah donc so bima ka na kati grand bima ka oh ni mo pour la bimi ka na grand esili odaye odaye babi ata nenge nini yo tika kaka lo ke la sake yo za muto za bon mo ina ba kufa idali grand oyo ya pembe to fini ki onde za mukili o memi so mukili na moni na ba on peut protéger il faudra wana za la cause la na sinon si on a kati na peu chaleur ya bougie na o sentir le quoi ba force mo ningi so donc yo ça na te dès qu'on a solo na ba ba ndo ça appelle tala bo maladie bo mais biso mo to doza kango déjà tango kota ke na nzoto tala bo mais zonga kosi maintenant qui soit au moment tout te biso mo to peso ba pouvoir o eza ya famille au moins peso ba pouvoir o eza ya famille qui ne zonga au moins na maladie wana esani lo to bela zongi a zola ba na zongi pe félicitations za mo ba lo zongi tamba we sande ma manta ba ndena kimali ndena kimana na ma manta ba na saluer président honorable John Twela yim ta memanga bukuna ndena kimina les jours moi na so la douche boy nataka place on peut nataka place on boy et comme paiement mbuma et comme bimisa mo ba cartouche masato ba beta ba nyama ouais et bima et belle tala siko ba masasa na et bima il contacte na esprit ya bimi siko na nzoto c'est ba mamoto mona ba pasteur na église azo bimselo za solo oh wana da mama solo eza film te eza ba mama solo tango ebimi siko tango ebimi je suis paniqué ne bimi na on comprendre que na sala ki ba ninyo ala bien siko ça fa na biki mais le quoi la biki muto sala ki nga boy tellement na yeba ki nga pena ke sani na raison c'est là siko tango na zongi na yo ka siko ba koko ba baki yo go bo mana mutu te bon ko sa mutu mabete tout mutu pa sala ma be susu azati nde na tsela na seti le lovia mo pa na azapeka na orchestre wana aga na FVT azali wana pe po nde dada aye ba ke soki na zaki mutema mabe na oya salanga me na betai na zoka mbeli na tuba pe ba kufa na pour comment dans la esprit na comment na esprit ni mutu nyo surtout père na biso point faible na la père so simbi père na biso pardon pour ça na permet na micro so simbi père na biso wana tumboni ce qu'on a là qui se côté mana kenga mo ce qu'on a kei na porter ba na comme ça ce qu'on ba science au porter ba
ba espoir minene ya makasi ba protection belé aussi ici oyo kepa oyo sali oyo parce que otambolaki wapi na wapi pose ba protection na po décision na ekomaki au camp parce que tant ba bilo wana bimio au lobi obwaka me bakoko bapekisaki yo siko po bana po ozwa siko décision bana kozwa ba protection ezaki ndenge ni ba problème de la protection tant que bimit tant que bimit na tati bimit on va la bina bona raison est-ce que mécanisme na raison maloba o pa ko bona balo te ko pe wana na OK ai tanga que il faut dans esprit mo protéger OK na raison na bina on a ce qu'on a sous vie de beauté donc on avait dans la musique on avait dans la basket depuis on va la musique pour faire fort na continuer na ga de la main na qu'est-ce que bolenda na ke ba muta boso wada babiloko déjà ya mboka po nazalaki na babiloko mosusu nazala moso otalinga nazala bajaka banzolo na mono nazala ebele omona eza na banini nazala partout tina motu batindelinga yango na lettre wana famille batindelanga yango mosaki batindelinga pouvoir wana na lettre batindina bapoussière moko nakolakisa mpe bato mélange yango mais eza déjà mamokili na kolakisa bato tike basala yango nazwi poussière wana motu sikoyo fo akatanga nini wana ife ezala mwa mwasi ozomona après bazwi bapoussière wana bando katanga papapapa bakatinga nde eza boye pouvoir ekoti na makila ya famille batindenga sikoyo oyo solandi na mission na baki nango makotambola na 5 koyi bino bomona ngo te me ngaka na omona wana bato baza na bamiso ebele bapesi ngano siko apa wana nazalaki siko esprit na nga kaka efana zwa susu mamo mosusu po ya famille ezana okomi na bapouvoir mwa boye ebale omanifeste yango moko automatique so moto alinga asala mabe manifeste donc eza ngo automatique eza mpona asala moto mabe eprotege yo eloko yo oloba yezwa pouvoir siko nake kobabisa yanga moko mpa master nanga moko boye azalaki fumu moyotanga komona eza te azalaki fumu azala mpe mfumu neti aopesanga ye moto apesanga siko libanga wana tona libanga protection ebundani na nzoto ti ekoti nazwi sous protection mosusu apres nazwi lisusu libanga wana ezalaki mpona nini libanga eza protection mpona likambo nini nyonso bakosala ekota te bakobeta meme si siko oyo nazalaki nanga na famille bakotuba meme si mbele ekota te même bona bo mutu na moko moto boye wana eza bachubi mbele ekoti te mbele pa ekoti te babeto masasi pa ekoti te osala accident olimwe place wana bakotaka te yo ifo kota eloko wana so basimbaka te yo osimbango mutu wana tala nguye nde nini mpa na yo eloko te omona eloko te wana siko eza ya famille wana na bomi na mutu te siko ba oyo kuna na mela mabanga nazwa banini ebele nakende mpe na mela su baaya nasala mambo ebele nasangisa sangisa nakomi sikoyo biso tona mposa toyeba makambo wana osalaki ti ntango okóma na niveau omela mbuma wana biloko nini yango elekaki wana apo bato babenganga tobangela sotala ngai babomanga azala na ye te mpo nasimbama oseya karo kasaja yemba nasimbama yoyoyo nasimbama na oyo balongaka ye jamais Jésus omona vraiment ntango nasimbi bapla wana nazwi bakisa na kati lisu banzoloko mosusu mpo nga nazali 50 mundu abani mundu 50 munga ok nazwi lisu mpe biloko bangala lisusu nakotisi yango lisu mpe na nzoto nakomi lokola na de pouvoir ya batabani dunia bangala nake lisusu pa bateke pa masala nga apesanga libangala na meli libanga nasali lisu bamakambo mosusu nake nazwi lisusu ya bakongo nazwi lisu ya bamizilima donc mosangisa naomosangisa sikoyo sikoyo naozwa te ke mpona boma bato te naomozwa sikoyo mpena ke apres nayebaka peti nanga moko bono ntango nakomo te nayebaka mpe te so akufa azalaki mpe maître spirituel nayebi te so akufa maître com nayebaka te so akufa so pala vie kuna nde sikoyo kuti nakozwa baesprit ebele po epe nazalaki lokwa pire bando tokoma ovanda nde sikoyo ndako moko ovanda sikoyo nanga bayo atraite bato bayafetaka bato na ndako no nakomi ovanda sikoyo na motu pembe akomi enseigno sikoyo te eloko bo posala boye pobimisa mbongo posala eloko boye akomolakisa opena donc mobena namokota sikoyo na monde nakoma osamala okoma oyekola mpe nakomoyekola kuna nde sikoyo kote nakotaki ba première chambre ntina 6e
côté les gens qui ont l'esprit au porté l'esprit au bien esprit sur la bengie na temps où il y a té au sur la salibo au yé koli ba mambo na tout yo on a un sabatu na mungilelo ko za moi même si ba orchestre na bo mona lelo et dans la mo lo mo ya grave zati et lo eza ko neza ke bino boki ko sala po zo mo na bino ba ba sala la ba vie na bino ba carrière na bino ya on na lo ba gine na tout wana pa mbeli lo ba mambo oyo eza vrai muto boya undimango to boya ngana za kuna te ngana esa do ba mambo oyo e benda bino boye ba ke nyonso to sala za ba passe temps nzela bien eza yo sala ya nzambe omo lelo ko kufa lelo to sengi bolimbisite panzam lelo kana mona bataka doli basala ngo forme da kufi ba no mina masanga tika lo singa bolimbisite ma kufi ba sala le mes ko batengele bolimbis ye mo ala ga envers ala na ye na volonté o singa bolimbisite ya mo ba ke soki lelo kufi libanda Jésus pas Jésus ndeza chemin so kufi libanda Jésus ye ba ke nzela na yo enfer ya on a ça bango so za na voix bien obeta bien kende na ba orchestre oyo batanga kata ko manzame malgré tout to invite so batanga ko manzame na ninga solo to ya faux mais tant ba otanga komba Jésus ya ko ça no Jésus no ya vrai bon ça no Jésus no ya vrai ya tika na Jésus no ya faux mais ça le Jésus no ya vrai mais zala na ngambu ya nzambe ba bi ke mbentela beta pas frère tel zomo ni c'est important ba condition ni bozaki nango soki ndeti orchestre zo bimisa album auto bozana concert mo ba condition ezaki ndenge nini bon est-ce que ça dépend orchestre to bandi na pas fali bon pas fali moi pas fali tant ba ça ba kisi na bango soit ba ça ba kisi na bango to ba ça na bango bona bata biro ba ba wana mutu nde so za na logo na yebi ke na ko ça le logo tu na ça le logo je ne tinga les aller avoir beta concert non si mama cité non lié logo boité non qui maman na ngula te non lié makité au moins so na surtout sur concert comme pembe non lié à ti vous na la bon mettre nanda au moins donc mutu ndana façon na obele la kaka baba ozui guitare na yo bando kotisha na labo et soit ba moto ya sika tant obimsa ngo sa mona ke kokotsa na labo na ndenge nini mais temple ngala biso to na to to ando vanda na maître spirituel ozui guitare na yo kotisha na temple obide ya na beta lobo la sans na temple mais bino pena guitare mundela sali guitare bato mundela sali basingezaka ya mosu okotsa na temple kuneke sani na kata temple pour maboko no mto beta beta guitare lo kwa flamme beta guitare lo kwa non prince makaba total mona ataba oboka dume ngwana ba baguette pe lala yo bino no komona te mundage beta dume no ageste no ageste mo boy ndi kole komi kilo ba tune ni bo beta ba bon pole na ko konya ta pedala na kilo ndo ne pedala za un kilo te za un ndeke mutu wana tigelo kilo bitumeza makasi na maramwana toke esika toke siko pa kabose parce que pas fallu au bêta concert au bêta pas concert déjà ton album la bêta pas concert Congo au bêta combien de concerts pas fallu c'est ça ce que tant qui m'a pas fallu fallait y mo luka ka ote abenga ka opete bala luka muduja oye ativane ka yega ka ki pa kokolo muso aya na yo sa bitawe wenda sa tamsa ça fait bien bonito grand prêtre yega ka ki pa kokolo après fali nde yaki pa kabose c'est ça pas fali yaki pa pas bill pe konelo ezala kita t'es pas bit tout le monde qui cité non bill est moi dans la stratégie il y a concert donc aïbine na kumbe la concert na vraiment ata bien esprit pena ou de la veille wengi de pas bill qui c'est la raté il a le président t'es John malgré tout mais là président pour avoir goya pena on senti pena que
atike bilula wana dovanda alongo biso na maloka te biso na salle moko kota banda répété noluida banda nga noluida na kasavu na basapo sapo pe à son âme akufa na bafabrice tovanda na chamon pa akufa tovanda na kipa abino pe très bien donc bila kipa bino bien bila kipa ba musicien après bilo keso pas kabosé c'est ça pas ya boulé place que to fandi ana pena pas kabosé rôle nous ala gini ouais pas kabosé un qui soliste et puis un qui directeur artistique pas donc chef de musique quoi pas kabosé est-ce que ba parcours ça la pas fali pas ba bili ya onde sunga ki comme directeur mais oui moni pourquoi pas sur un poste de mon robot il faut mériter parce que comme toi pour ça dire à travers à dire aya après répétition tout alors dans ma capacité moi dans ma capacité pour lito et déjà fond magi pas bien pour tout na sala vraiment embouté pour tout que tout coûter des gens qu'est-ce ça déjà tout petit gars comment beta na ba concert au moins mais ma yel déjà belé avec pas fallu OK on a savoir vous allez la reconnaissance mais quand vous essayez moko à kochaka pe ba musicien na e pour y avoir un esprit à ouvrir un esprit général des femmes malgré tout na loba ba vérité na yebi pe na loba ba vérité mais ça fait président bien alinga pas sa musicien était bien voilà alinga pas sa musicien était ma peine ndeka des années que so yebi ligambo mbama réagir na obeta ba musicien abeta to bien ba tatolo pe so ça le moi bien te ba ya tatolo na pesi ya lobeso mbote nga bien ya lo bébé na mone lo mobo ya lo beso animateur ayemba bien ta kanga faire réalité voilà ce que ça dit ya lo bébé anyo kolete après esprit moko boy ouais na musique là nga bien ya lo bébé ya lo bébé to zela eloko sikezo bima mbembe auto yemba na auto sala featuring Fabrigas na Diplik donc mbembe na album siko ba lancer na don mbembe zala na ya lo beso mutabwaki pambote belé ya lo bébé to zela mbembe to ye via mystique il faut y avoir na mbembe eza somo mbembe abwaki ya makasi to komi pa président Kabosé comment possible président Kabosé bana ko confier yo makambo na ye o ezaki makambo spirituel o yiba banganga na ye o yiba makambo nini surtout mon logo oyo pour ba ministre belé ba dans Congo ba ministre ba longwa pe belé ba na Congo même ba sem senti ba edi ango même ba mignon tempo na Afrique d'ici là yebi ango ba ministre belé ba yebi ango même chanter lo na Côte d'Ivoire yebi ango biso tant toye na kucho ke ces aki na mo ba départ belé ba ministre ango benda ba ministre na bendi sem senti na bendi ba chanter na bendi ba orchestre les ongits tant ba moni pe fort wana na ndebe na lo bosser sous dire après si confiance comme pena que des abonnés nous l'intel ndeni disque intel zoya papa ndeni oyebi mutu moko ete ba côté na bino te prise côté to ba travailler wasko na comme ça c'est ko ba tunanga yo ba travailler danser intel a travailler danser intel a travailler danser o maman na lo ba na ko c'est na ngai ete po za no afuta ninga bete o mo intel a travailler dans ça est-ce que vous avez la si la bien après la si oui, si kala bango ba ebindi basulo ba mamna ba wana bato ba travailler danser ça bato banganga to mais oui nganga bona ngo travailler pasteur donc comment il commissionnaire banganga nga bato na ebi donc yo la posa na hôtel sayot ouais nadana au moins nadana Mwalim Rams Rams Mwalim Rams so yemo benga régime ya mbila songa mbeli babeta likofite puissant ya kosakana te yeko tunatangi pena komona Rams Mwalim Rams ata wana na Kinshasa wana
Au ah, ngala ba danser ya bongo, mais tellement que tu commences à danser, tu vois qui ça va moto. Tu dis que le soir là, on va normalement des apôtres, on va la relation, on va pour on juger ma somme na bangoté. On dit que là nous que soit bien, mais na on ça ma mususu. Nde to aba ba ça va m'amener mususu type à ça pena ma pour ma vie c'est yo ba non pas la made, même na yo la ça moté. Bah si c'est toi ça là na moi évidemment de la kotaki. Au moins. Et là que so tout ningai, moi so na yebi na so pose mutu boy. Ouais tikali, OK ndo gende de on est alio. Na mon chef d'orchestre na bino na émission a Céline Mabe a lobi otangi na kombo na ye. Voilà tika. Moni il faut autant na komoni asken. Na la que moni asken et la vertige aux États-Unis. Et la vertige aux États-Unis, ba même États-Unis ba tambusier, ba zonze qui chasse à l'hôpital, lo quoi na ultima couleur yeni kili. Na liga na émission na lo ba mensonge. Wala au moins bato yo bazo pour ma carrière et après na biso filé. Ils ont pas mot. Aïe bi vérité mazo ninga sa cacher vérité mon ko po muni. Ta ilo na lo ba. Boka ta bena partout. Moni filé. Ada père wa na bana, ada pena na entreprise na yo za orchestre na yo azo beaucoup la ba, on peut ba on va beaucoup la bana na ba. Donc ils ont l'importance mon côté o que o ça le monter ma beta ou ya ko ya si mamo bimba ya ko ya. Obi que so ya ko ba chômer un peu ba koma. Ba famille ba tona pe ba oli. Mais oui. Si autant mutu mango ozo ya ko cacher vérité pour o sepelisa ya ba kelo que ça mais tant o ebi que vérité là. Aska ebi vérité. Un jour aska on a olé na TV soit na église ma botan ko tout bela. Alors c'est un filé pardon. Pas yebi mambo. On comprend. Ayebi mambo wana si autant na lo ba ke. Botika ya sa mambo na ye. Pas dans la banane, na zolé ça na bat na zo beaucoup. Na yé mo bibi na finalement sous le quoi mutu est un problème. Papa bina filé mutu est un problème parce que auto les commissions auto le bakeza ngo bongo te. Kasi te mutu est un problème. Pone singa so voice que mutu était la kanga yo. Avanda bina bu. Akama beti no no so les aginde no timbi singa. Do bina filé pas luka ote logo te pour quand même. Bi wona mo ba benga na to solo là. To solo la na biho na moko wana donc ndega za bosola masoni lola aske pena makambo wana tu olo pineza solo la bizana tinde no ba voice na ba voice ya ba plan tout ndenge sala mana ndenge to kocha ngona ndenge tamu ya lega na TV biso to se kayela ba wata abi to ya lega ke jamais ba ko ngate o sala poete ba bon pe aske ba ta l'équipe jamais no kwa pas mensonge tout mais na pousse to se ka. Donc bureau ya nani ya bina filé lukio pour sur la masolo c'est ça. Ouais, dis moi moi bien ngana ko ti s'appelle mais on appelle ça na bien ça va oui. Pour deux soit masolo on a ça bon peut-être ça boza na super ou pas la père on devait ngana c'est pas na tindi les pas preuve ka. Mais yemo bina filé a réagi pété. À lukio pété. Il est allié, il y a donc est-ce ngana ko ça né. Ngana na posa na été na pela tina na luka so ndeni te mais na ye bisemba mo na télé popé ça bat musupe concert au moins toli ya mo na lu ponde zana so bengi tam so bengi mutu mo ba ye ba no bengi na no privé tam so ya mbatea na ye lemba mo tout droit ba mo na boyo ke gauche na beti ye ba vérité après était il peut battre mususu o ba ngaba ki banza ma be ba zungu na nzambe to saka ka bo mona. Sauf que à l'outil de devant c'était bon monde bino mo bon monde là que carrière les abou bina fila ça le monde ils a tin mama bina fila fa le pasteur de Niles hein alu ngala lo ki talu pasteur de Niles alu ka bosser boulembi yenoko alu ka pasteur voici l'homme surtout mon pasteur voici l'homme yé bina za kona komba yé bina ma ba délivrance pasteur voici l'homme pasteur wale ça wana biniza ba pop na ba ngo bina nzamba tinjela ba mpona délivrance. Et ça l'est bien. Je compte tabana ne za yo bi place ba kunda tabango. Mais ça on a pas bien na ba gongo. Mais yo yebi place ngo ke le bi na filé so le bi na sombelo biye bo kende bo ke tumula. Na gete wa ida ko zunga na ngaba ngama. Wa ida ko buzunga mira mambui. Wa ida ko bazunga mira mambui to peso mbote. Ida ko bazunga
Nanda ya nganga oh Diogo Carlos ni tu alobake solo. Dino malimba kisi trop biso ku bebale na kisi na biwi. Tanto ça va vérité ba mon encore donner le gabès. Tant on le vit ba vérité wana yemoko président Kabose bengi ote na téléphone. Et ya benga. Et boule ma fonctionnaire lo kwa moi si benga te. O to benga te bo ani. Ouais. Ya za la randeni. Abi bena mtu ana salelo moi mabe. Akoloba tie répondre d'état bandi tranquille. Non. Attends, ministère, il y a pas de départ à la ministère sur ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas si haut comme tellement il n'y a pas de ministère, le ministère va donc peut-être qu'il passe. Mais à retirer à vous répondre des tirs. Réponse n'a rien de, ils ont acheté. Moi, toi, acheté en bas qui. Ouais. Ils ont qu'à bosser. De ma gambo, on est tout acheté. Yo, quand ça acheté, le bien, on s'est dit, Yemogo. Oh, toi, acheté, le biba, mensonge, toi, les a Yemogo. Ils ont qu'à bosser, mais t'as pitié, hein. Avec Ozaki menacé par Bawario à cause de Maramolubagi pour na fali poupa. C'est vrai? Mais oui. Bah, il y a menace na bango, mais et là, moi, on a essayé bango. Nada nga dersi. Na koko zongi la pe pour son nga kala na invoquer pe baki saison qui suko na ta pe bino ma pe. Fallait ba ta ebi na binote. Oh mon. Tant yo ça makambu ke yo ya bundela mutu bo yo ba futa yote. O yo ke pet. Donc na place na zongi la pour nga kala déjà le roi ya dit moto na ngengeti. Avant ni na ki met mais so ko me ga mo na zongi la pour son kala ba ça le pelo mambo. Oh mon mystique. Donc ba mena ça mais tellement na ba dersi. Ngamba bataki na ça. Donc nzoto me molimo jamais basimba. Molimo skonga. Siko ba kombango bon bazo bondiso spirituellement to ba kutaki physiquement boye. Même spirituellement ba bondiso. Ba betenga ba masansa butu na ba mbasu na ba nini tout mais les quantités. Na mona na ba ninyao. Ba ilo na ndao. Namtok nandao ana poto. Na poto. Nyo wa uti na Afrique. Na mutu. Igolo. Jo mona sikola na bien bo ani tamba zo ya sikoyo wa okuta so force mususu. Mais tika no ga magambango papa. Bunga sali bangoni. Juste na lobe la vérité na le ka tika ko bimisa ba vérité o parce que gaz mawete pe déjà zo luka yo pe. Pour tout bimisa ba secret ne place pas simba. Te ngalo te gaz mawete la dis non. Mais on lobaki que place na ye ngwana. Église o lobiki o croisaki na gaz mawete yeba auto sala bandani. Ye église ne bina aouta ka ngwana bisu ngana ye ka mais et pesa qui déjà qui l'accent qui déjà qui ça veut dire gaz mawete pe a simbiki si place wana il a lingolo babongo. O si ça la ne na nzambe. O ga dia ko to yemela nzambe. Bon, ça, comme ça, succès, ça va faire un nzambe. Non, comment peut-nous ça succès, ça qui et ça. Il y a mon kilouana. Combien de personnes ça va dire que tu comment dit? Allez, bébé, danser. Petit fali, on a bimsanzembo, digi, ça laisse ça dans qui cité. On est dans le biso bambangala. Attends, ça, le logo, il va te mettre à soutenir yo baza. Oh, ça le quoi ba lo bébé ndolo bi wana yebi so mambo. Aboka na maison mère na pas ko ça na kisité mais ba to mboka ba soutenir pour ba ngala ba bongo ba tindika ba na ba ba ki boso. Oh. Les appels mon a fali azana na kisité mais ba mongo ba zo tindika e. A plus pe aza so roi donc wana papa soki papa aigle ngana yebi na ngote. Maman va t'indiquer na dans la moi et moko. Incroyable. Vraiment d'accident qui na suka obike émission eza nango calme parce que eza émission moko to linga eka tozwa to ba comprendre pena maloba o lobaki déjà parce que so les gars qui déjà lobaki maloba pas David Mombele mais tout ça qui na pour ça tozwa so moi moi comme maison na makambango peut comprendre parce surtout est lo esalinga passe na yoki ko zuba menace belé ba menace yo ndo monike
yango senga na bato bo menacer ndeko te eza makambo oyo alobi oyo mo à vivre. Donc peut-être yo za ndako zo condamner ye pourquoi alobaki boye pourquoi salaki boye pourquoi zongaki boye yo te muto vivre makambo na eza ye muto na vivre makambo na ye do azoloba makambo oyo ya vivre ki oyebi Juju Bio oya TikTok oyebi oya te akomi da frère. Ah ouais. Je suis bien le motema. Tu n'as pas si beaucoup la référence hein. Ngai pena batwo badaka 6 fois ni ngaba monter. Na yeba te déjà la pepe na ba monter. Ya mo ngela yeba ki te mais mikolo esko na komo okuta na vidéo na ye passeport ba nini oui. Ah bon le motema donc alobi atiki mamba des fois akomi pena mwana mobali. Et ça c'est mon engambo à biso ba chrétien. Ouais, ça c'est mon ni bébé fait ça m'entend tout monde va bon nous tema e pa na e fait ça na lolo. Mais il a décision tu na carte na jo ba na solo. Oh, moni o de nyeba do sale et esprit na ko pesa no ko esprit wana. Moni. Esprit wana oyo e mona réseau ba sifa tu wana mona sifa tu wana tant il y a bongo esprit wana ake musika te soka daki 15 ake ko 15 ake ko se multiplier fois 7 15 fois 7 abo ya siko retour soka pote que azo ça la pona impressionner batou pour que tout le monde a changer mais ça on la cause tant que kota pa nae azongi pede bomi mbama Nous et dans le logo, nous avons eu des décisions, il faut ça de la dame de venir solo. Courage, frère. Comment frère frère Jojo. Junior. Junior, frère Junior. Azongi sur Agagi Jojo Bio, mais Azongi sur frère Junior. Frère Junior, courage, nayo. Ça les lanzambe. Yeba que l'eau m'a pas des mois, n'a pas de pembin. Donc, tant que boss de la guerre, un moment, il y a moi qui est. Autant, bon, on a couché quand on a battu moi les lots. Tant que ça encore bon les loba kocha les bazongi ce sentiment na libela les babo mieux siko ba longo le po oda amna bango ozomo donc ça va bloquer je veux montazo lo bano waza na expérience déjà ya on fait on va détail ya esprit o ikota bango kili mais na cheka ke yeba baza na yo vraiment dans site comme na biso na suka pour une émission ya lelo na linga ki pendant singo merci pour nango uti musika oye quand même au fanda musika oye quand même balinga ki mona yo final na bato ba Holanda biso ouais je vais moi sous gezali na ça da carrière na so boke na chaîne YouTube na c'est face Masikoto bo s'abonner boke na TikTok na vraiment Dexy la page Facebook na appelle Dexy TV bo s'abonner ba chanson monsieur Zali monsieur Pezoya ba clip Pezoya bo s'abonner au frère Mobino to comment na monsieur Nzambe bo s'abonner pe na profiter couper ça ba mbote na ngai na Rigen Kasidimoko Ndwenge mutema mama Paulis Omali Serge Belange Nitu les professeurs d'Atangi Sanga on a bien professeur dans Atangi Sanga les professeurs Pascal Champa na Rouen na pesi mauvais cousin Sedou Bakala Landu mote new analyse mutunanga padre Mwakana babi Mwakana ba padre Mwakana Laika Mbungu Facilia Mbungu Benedict Muswamba na pesi ope mbote belé na pesi papa na Lucien Masikoto pesi mbote pe tanaka papa botana ene producteur na nga pour ya makasi donc producteur oyo na singa ndamba tika kaena na envie atika ya envie donc il ça va bien à profiter de la PCP évangéliste Gauthier Kingwila Mukaba dans bambote na bino yangwana ngape na profiter na pesi bambote pa ya yemoko new analyse basana new analyse bambote no ebele na profiter na pesa bambote na batuto ba compagnie biso merci na yo oyo zaki ko fanda place wana
frère Darksa abandi déjà carrière né solo en tant que chantre de l'Éternel na sing na bino bokende bo soutenir ye na ba chaîne na yo utika déjà na TikTok na Facebook na YouTube bokende ko soutenir ye bolandaka te oya lobaki na moment na ndenge banoko ser ndinga azalaki ko servir monde mais na moment batu balobaki pena moi ouais mais on est dans les passés na ye na sengi na bino bo compagnie ye bozala na ye bon biso awa tokoya na bino mbala sima merci na ba onyo ah oui papier mpiana nzamu motema mama na shanza monzobo tigana iba boss mais abinu ngwana ngaza na batebela boka te donc na boka maître Maurice Loma vie na nga merci beaucoup masana Keita Amour Ernest Kangi et Herman R9 merci na bino surtout merci na Chris le vrai boka ne ko s'abonner na chaîne Chris le vrai aussi boka ne ko s'abonner na ba réseaux sociaux surtout na ba TikTok boka ne s'abonner tous na bino awa ngana bino to kutani na émission oyezoya. Bye bye, ciao.